Bonjour à toutes les internets. Mbote sike joami bino na ba nyoso bazali kolanda biso. Mbote Jambo Betwabo Ai Sali good morning esika nyoso ekuti yo et puis na temps ozali kotalila yango wabino marakuja la métisse noire veut dire moi si ya mokuse na makambo ya milai autrement dit la reine de YouTube cours des grands hein tozoko bakana musala yango merci na bino nyoso mesana ko yambanga na banda kuna bino son kena toke son kena benga merci na bino nyoso merci na balandi la biso ya Africa Telema TV vraiment et puis ya Marakuja TV bozala vraiment attentif na o lelo bozozo ya bino Marakuja aeli bino lisusu et Marakuja zwami wapi awa vraiment tozali et pas ya ndeko na biso ndombele o bomesana kolanda etango nyoso na ba écran na bino na osenga na bino mingi vraiment ya na mingi na senga bino na mikitisa nyonso vraiment abonnez-vous massivement na Africa Telema TV et puis na Marakuja TV abonnez-vous massivement na Bongania Media abonnez-vous massivement na Aisha TV et puis na Moindo TV et puis na Biscuit TV donc et pas y wapi beaucoup de émission na bino oyo et puis na Congo Bopeto TV na zanga moko te kaka ndenge zalaka merci na technique vraiment merci na technique grâce na yende tozo zwa bilili ba son kitoko nef lumière ngala et bien la simbi technique toza pe pas ya ndeko na biso ndombele toza na ensemble na zanga moko te mbote ndeko ndombele mbote mama na ngai Marakuja mbote pena bandeko yonso ba tui bongo libaku ya kolanda bisongo kola malala ndiko dombele na moni bilo vraiment yé makasi mi parce que zo loba déjà les sentir plateau na biso obligé déjà boni santé boni makambo zo kelendenge biso tolobaka pona bokolongono bwa nzoto kimia ezekati na itumba koyana tembe tobotama babali tokokufa babali totambolaka na kibobali ya biso biso tomeseni koloba na makambo biso tokolobaka pe tokosalaka ezene loko kobangisaka biso te po ekenda bato etikala bato toi ok matondo mingi ndeko ndombele na yebi la mukebo landaka ye na ba chaîne kilikili ndenge répondaka na ba question na ye lelo oyo Marakuja ye sur place parce que na ba réponse na ko pesaka bato pe ba pesi ba question na bango tourner la biso ndeko ndombele à répondre biso exactement à répondre biso nini penza oyo le kana makam oyo na ba question to yeli lelo Belgique bengaki Londres bengaki tozaki na ziba tazi pa bengaki Europe ba bengaki nga Marakuja kandi ba misana ko landa ba émission na ngai nyonso batu ya Afrique pe ba bengaki na Europe ba bengaki donc Océanie ba bengaki ba lobi tourner la biso ndeko ndombele aya no la biso na tuna oyo ndeko ndombele ya liboso question na biso ya biso zali ndeko ndombele azali penza réellement nani pour répondre balandi na biso ya Africa Telema TV ya Marakuja TV Bongania Media matondo ndeko na ngai Marakuja ndeko ndombele mopanzi sango ya boindo journaliste panafricain mobundi ya religion africaine moto ya kotalaka makambo lolenge moko te na bato ndeko ndombele mwana ya mfumukusu nesongi ya nzila ndeko ndombele moto ya lingaka baindo bazala malamu tala na mokuse soko tokoki komitalisa wana nde biso. Ok, merci ndeko ndombele. J'espère que Bolandi est très bien à répondre à l'objet moto et la baindo bazala na kimia bazala toujours malamu. Merci, abonnez-vous massivement na Africa Telema TV na Marakuja TV ah bonjour émission nyonso na Biscuit TV bonjour ya sport ya musique donc ya politique nyonso awa théâtre série télévisée kaka na ba chaîne oyo donc vous appelez abonnez-vous déjà na place obenga Marakuja émission côté tout donc abonnez-vous déjà ndenge ndeko na biso mama Imbudi moi c'est Kimia aza abonné donc bino pe vous s'abonner déjà ndeko ndombele. Deuxième question na biso ezali pona nini bobangaka te est-il lelo bozaka ko soutenir ex-président na biso Kabila pourquoi mama nanga motuna wana sekisinga moke na kati kobanga to kobanga nani penini omoni biso tolobaka bosembo zena ntina te bati yango biso pe lokuta ta soko kotia yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta c'est-à-dire
Oh, bisoto yebi ezebo sembo. Sur président Kabila, il est le 4e président dit prophétie. Wana motoko bongo la yangote. Bilaka Fumu Kimbangu Eloba, le 4e président, il sera jeune, doux et calme. La tâche ne lui sera pas facile. Tout le monde yango na président Kabila arrive au pouvoir dans 29 ans. Akuti mboka ya kokabwana. Robert Wazwandambo, Jean-Pierre Bemba Wazwandambo, Arthur Zaidi Ngoma Wazwandambo. Andimi formule inexistant à Mokili. Formule 1 plus 4. À Cabo du pouvoir. Si mais à Cabo le pouvoir, à l'outil qu'on réunifier la République démocratique et à Congo. Parce que qui mona ya bilaka. Mais incompris. Le quoi tu sais na mboka ya bato ba komela ka sododo. Le quoi tu sais na mboka ya bato yo bondumba ezalaka nango rendez-vous. Bato ba simbi bo sembonde bazalaka ridicule. Na mboka na biso. Moi je suis koteka tant mosusu mangolo na ina motu azo ridicule. Mais moi je suis comme ici punda. Atelemi na kwa zeko tuna bale kinzila ben koni papa mata punda te wana zena valeur. Wana zena valeur. Bato ba moni biso ridicule poto lobeli prophétie ya Fumu Kimbangu. Président Kabila malmené tango moko na bato poto pona yebi ke bakosilika. Bato poto balindaka makambo te. Mais na nzila na bino na pesi bango conseil ba ke ba AVC ali. Po soko zeko silika ke ba na AVC. Bo sembo ze na ntina te bati yango biseu. Président Kabila tamba yeyi. Akuti mboka ndengeni. Akuti mboka na balkanisation presque. Oyo zalaka makanisia mondele. Akabola mboka po lo bama na ba conférence minene ya loposo pembe. République démocratique à Congo c'est une dimension d'un continent. Bakoki batika yango te vivre en paix. Toi ça la paix mobile. Et c'est qui bakabola yango ndambo. Attends ngobolo kaka même moi dans semi a réclamaka Congo dia toté la naie. Et c'est kaka na même philosophie on a balkanisation. Président Kabila bundi pour unifier mboka o ya sangisi. Akuta soko ya Kisangani. Oh, il y a la République démocratique et à Congo. Et ça a la propriété privée en Belgique. Il y a un bon pour la réhabilitation, il y a un verse. À Kouta Iranium, et ça a la grande puissance. États-Unis, France et Belgique. À Kouta Colton, il y a la grande puissance. Yo Congolais, au Fandi Nicolo à Bomengo, au Sombakami Kadia Tombola. Yo Congolais, au Fandi Nicolo à Bomengo, aux pays le plus pauvre du monde. T'es président Kabila Lobité. Ça doit cesser. Tobandana ino kokata ba contrat o eza issu ya colonisation. Mondele lokola yebi ko manipuler. Mondele bandi ko kota na opposition armée na opposition non armée. Pour pas combattre le président Kabila. Na yebi maina kolobaka na saka na kobanga te tango na kolobaka pe na apuya ka président Kabila. Lelo moto azalaki o mabattre lobby eleki. Tolanda qui va débat, Tolanda qui va soi-disant battre Mayel, Tolanda papa na biso ngwanda, Amiku Misaka, chef à sécurité, ya sniper wana na tango bombutu. A sali ebele à la conférence. Président Kabila Sombi Mando qui n'a reçu, ako sali sélection te aloba de n'importe quoi. Biso tozaki ko yamba bapel, ya bande ko yamba combattant ko finga nuit et jour. Mais président Kabila a pris sa pouvoir en opposition. Pour comprendre qu'il est un homme averti. Président Kabila montré qu'on revoit code minier. Te to mekanano bino ba grande puissance nzambe so katiaka bomengo na mabele na biso ezalaki po biso to bénéficier nango. Boko somba yango te lokwa bozo ko somba loko pa ya esclave bino ko tipri bino ba sombi bino moko ba commissionnaire te. To matisana no prix. Te ba initier na cerveau ya bato nyonso. Président Kabila kufa lelo lobi mosika. Lokola pe soko CIA asala na bangunza na ye to yambi pe bangunza mosusu soit disant ba kolobela ka boindo mais ba combattre le président Kabila biso to ba kasi 4e président ya prophétie lelo président Félix Tshisekedi a côté na bateau ba koya dit que le président Kabila c'est 4e président ba confirmer que le président Félix a c'est 4e président yende Fumu Kimbangu alaka te moto ko lekate botambu sa micro na bino bozeba pandisanga. Moto a confirmé président Félix Tshisekedi dit 4e président. Pour le ko belé ko buka bango.
à cause de la gêne. Président Félix Tshisekedi Tata. La tâche ne lui sera pas facile. Le président Félix Tshisekedi Akuti, Mboka Uni. Tâche facile. Napuyaka, président Kabila, pour Bangonde Bakoyi Samaki, 4 hommes président Yabilaka. Tout le baboye de Ndombele, selon Bino Fati a Kokokate, parce qu'il y a un président Yabilaka. Selon Bissoté, selon réalité. Pour selon Gaï, mon qu'il est temps pour la selon Gaï. Selon réalité, et c'est na moi na pas pêché Tinda, na moi na pas pêché Tinda. Moi na pas pêché Tinda, tata la mouki na tonga lobi, marakuja, joie, sanya elubuyo, kenda kotika yango, soko na mbata mayengi kuna, motomoka zeko zile yango, ako voyager na sima nzanga. Ndeko marakuja nde bapeshe Tinda. Metango linga kenda, ezena moninga moko bazalaka elongo, albite na accompagner yo. Babandiko accompagner yo zeko kenda. Ya moni mwa bato bazeko tala soko ba kabelo soko biloko nini atelemi. Akeya moni ya zene Tinda te. Akoka konda kote moko moni bazako kata mikadi ya tombola kwa ba jeune fille, balingaka mingi mikadi ya tombola asuke di wana. Asuki pe wana mon colonel Soukeli wana azena compte à rendre. Donc le président c'est là qu'il y a une explication yo pour nazonga wana na mutuna. Moto azena compte à rendre ze ndeko marakucho ko pesa Tinda. Yende fois comment pour permettre moto wana voyager bo elongo bani. Soko ndeko marakuja atelemina ndeko na ye wana babandiko pona mikadi tengo ngaeleki kuna moto ingaka kenda mobembo akei 100 miloko wana to akei lisusu te moto ajoi problème eze ndeko marakuja to zongi na contexte sur le président Kabila 4 hommes président Yabilaka tango balobaka président Kabila président Yabilaka balobaka te République démocratique ya Congo ekufi to suki wana te mais prophétie ezalaki yenda zalaki na tâche ya koranda ye moto azalaki na makambo ya kokokisa na tango ya président Kabila falaki alandela nyongo contentieux belgo-congolais na tango ya président Kabila falaki asangisa mboka oyo mobimba babelge bazalaka na nyongo na biso oyo esengelamaki ezwama na tango ya président Kabila tango oyo président mosusu akoya soko président Félix ndenga ye lelo ayingaka kuta mbongo oyo na misolo yako oyo yalingaki anyoko mate po ya kotonga mais ba précipité makambo elelo tozali kobanga po ndelo yo président Félix alandi ndelo wana bato nyonso balandango na Afrika baréussisa te président nyonso amonaka baparrain lokola communauté internationale baparrain lokola baimpérialiste bakosukaka lokola Blaise Compaoré bakosuka kalokola ba président na kusisa kotanga kombo te ya Afrika po moto moko alobaka na Afrika na ba dirigeant leka alobi mokolo bokomona mindele bakomi ko sepela nanga c'est que na trahir peuple nanga mais soko mindele ba telemeli ngai c'est que na zebola mon peuple nanga tango mindele ba inaki président Kabila biso falaki to comprendre que mondela se retrouver de sous soutien na interaka na mboka o président Kabila comme ikoloba po ya bolamu ya population mais les autres moni yango ba réhabilitation ya bécole ezeko salimana ba 1,500,000 quelques mille dollars autant mosusu na tango wana ba fingaka Kabila diable réhabilitation ya 1000 écoles et ça là qui au moins 100,000 dollars par école mais tout moni yawa ba uti ko réhabiliter école moko wa ile kakina betando 1,500,000 dollars elingi koloba dès que président Kabila, président Félix Tshisekedi a dit que ça la kakamabe. Mais cahier de charge, oh yakouti et que permettre était ça. Cahier de charge wana, moto il fallait qu'il y a détruit rango et ça qui 80 président. Pour ya ça qui n'appuie, il y a boindo, tout un fou. Ok, merci Ndeko Ndombele na réponse au Pessibiso, tout le baquet, président Fati Ndengaza wana, donc Azaneka pour l'attendre. Lobi tozongela susu président na biso Kabila o azaki ya bilaka parce que yaza elaka te yaza mwana tinda te batinda ki kozongela mwana bilaka to mwana bilaka te président na uti kolimbola sika na succès liao
président Félix Tshisekedi alingaka ya kokuta biloko balambi batina mesa ya lei po etumba oyo ezena mboko oyo président Félix Tshisekedi il ne faut pas marcher le mot akokoka kobunda yango te akokoka kobunda yango te po ye alingaka kuta babomeli ye cahier de charge. Est-ce que vous avez comment akokoka na ino kobunde tumbo d'abord tango kaka lobaki na bato je suis un chrétien pratiquant. Motasambelaka yesu akobunde la République démocratique à Congo na mécanisme ni po yesu ye moko premier responsable ya mokili soko motakufaka na 33 ans azena boliko sauter atika mwana te soit disons ndenge bokolobaka mais c'est un irresponsable pour mobali akoma responsable na 18 ans wana akokisi makambo nyonso azali kotala bana azali kotala bolikoso te na kombo ya yesu kaka loba président Félix Tshisekedi a se ressaisir akota na bofumu kimbamba mais soko kotambola na identité ya christianisme na bomo ina ye zongela ngai lisusu sima ya mandat na bango ya 5 ans tuna ngai to bakisi nini. Ok, merci Ndeko Ndombele. Tokozonga kaka parce que za musala na biso. Abonnez-vous massivement na ma chaîne. Oh nyoso bozolanda émission oh vraiment est-ce que ezwa mibino Ndeko Ndombele toki mambang na simana ngonga. Olobini ni pona mitakala ya ba autorité, ya ba star, na ba pasteur eza kobima na ba réseaux sociaux. Olobini ni pona. Mais wana eze ngana kama kangote. Ngana kama kangote. Pour baser au col à sardine, pasteur, bon mais politique, basé sur sardine, mitou et si quelqu'un n'est pas nité. Ça dit sur le lot comme on y a les réseaux sociaux, bile combien de temps, tout temps pour la canne bandeli, beaucoup lina beaucoup kisi. Au sala kamabe, na ko batema et ça la ke bandeli. Mokolo moko mabe wana ekokoma na kokola nango mokolo moko mabe wana ekokoma na likokisi nango ekobota mbuma mitakala wana ezaleli ya ba pasteur bango moko ba vivaka na bolumbu ba homme politique na biso ba vivaka na bolumbu omoni tolobaka science sans conscience est ruine de l'âme bato wana tobengaka bango ba honorable mais bazeba déshonorable déshonorable, basé qu'on méritait même pas respect. Bolanda balbo mais c'est comme bimalelo. Bato bakota qui na pouvoir sur le 23 janvier na président Félix Tshisekedi. Tia zalaka nanda azé a responsable ba liste ya mitakala oyo yefo mona soka komi na bokonti. Donc et pas ina ye a joie pouvoir azé na likambwa sa la terre. Asobi bandako ya mopanzi bandako yo akobanda kokenda abattoir na yeto loba abattoir sikoyo ya kokenda kosala manjoli njonjo bato liboso yako ako interpeller bato bayebe sika nkorete kamaka bato liboso ya kosala na bango relation bato bayebi bino ba chroniqueuse bien bato bayebi ba journaliste bien bato yo bayebi ba danseuse bien wana ba relation liboso batato yo bayebi nkisi ya bokoko uwiri tiruba kirifuiri bango wana nde baninga na ye mpo nini foko mabakasa likolo basi wana yonso moto ya bongo azena tango ni ya kokanisa bolamu ya peuple te bolumbu na bango soko esambwe tozena tango ya mbangu difika ya swekama mozipolima ye mabombama oyo yonso basalaka na nkuku ekobima na mpwasa po tango yo eze tango ya fumo kimbamba bakola kisabino ete bokambe makana ba inconscient mais ngana yebite okoki ozala omoni tango biso religion africaine biso bayindo tokolobaka polygamie eze permis po nini bato basala biloko bizangi ntina wana te soko réellement oze na base officielle oze na posa batindelo bolumbu ya mwasi na telefone toze na posa osala bolimo busoko bolingo ya mosika na telefone na makambo yango nayebi te tango to embrasser religion importée ekumbi culture ekumbi mode de vie nyonso importé lokwa tolinga mingi bonzambe ya mindele ekumba biso na bisaleli mais uta la nuit de temps mokolo nini bato basala bolingo à distance ya de milliers de kilomètres elengi nango nini
soko balobi liboka e bonga na motute nango yo liboka ozeawa oti pilipili na kati oti moto azotutela motute wana zena na balumbu soko wapi pilipili wana ekobela te tolongwa na ino na mokili ya boyauli wana te tozala bahome conscient bome conscient boni toute une génération bahome de sciences na bauniversité baprofesseur des universités bakosalaka bolingo à distance basambwi bolumbu libanda bome religieux bato tomonaka bagrand na mokili basambwi bolumbu libanda bahome politique basambwi bolumbu libanda toute une génération basée pour courir derrière les relations sexuelles parce que priorité na bomo ya bato koki ezala vraiment relation sexuelle po nini komi lokola eloko oyo moto alali aze kokanisa biberu ya mwasi ngai ye nakokufa likolo ya mwasi oyo ngai ye sokona mais tala boni balimite biso mais c'est piège c'est motambo préparé par l'homme blanc basérie télévisée eze kotinda bino na nini mais botala ata batéâtre bokotalaka ezalaka nini basi mibale bakutani babundeli mobali batéâtre bakotalaka abotoli kingandi mobali mama bokilo na mwana na ye babimi na mobali moko tokei soko na bamarimar bakokendaka kaka na bapiscine rendez-vous ya bolingo basalaki bolingo akoseli ezemi badevie génération jeunesse ekokaki kokela jeunesse ekokaki kozala consciente mpo na bolamu ya mboka lobi jeunesse wana ekomi coureur de jus bana basi balandi bakupe ya mibali bana mibali balandi bajupete ya basi eze kosalema au vu au sud de tous solution nango ekouta wana te moto akolukela yango solution eze te soko toleli epai ya bahome politique bo encadre jeunesse homme politique ye moko moto ankoro tokeye pa bamusicien bakoyembaka nini ebango moko ntango atiki rumba moko ebeta na podium yake ekokoma mpakasa likolo ya danseuse en plein concert na motoki wana bakoma soko bangolo baze kosiemuka na nzoto on essaie toyebi te touti wapi tokomi wapi mpe toze kokenda wapi donc bolumbu ya bato wana soko na kozonga na motuna na bino nge ekambwisaka nga te mpo nayebi bavivaka na kati ya bosalite wana. Ok, merci Ndeko Ndombele, bavivaka na kati ya bosalite, boki réponse ya Ndeko Ndombele car ndenge motinda kinga marakuja na komi sur place. Ndeko Ndombele toki mambangu exploitation ya mwasi ekomi na ba domaine nyonso politique, musique, théâtre, baza ko utiliser njoto ya mwasi pona kosala mbongo molobini. Na okipashi na motuna wana Tango Mandela Lobaka éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors qu'il y a mon mwasi moyindo. Mwasi wana zalaki femme spirituelle. Contrepoids ya mobali. Mwasi wana zalaki valeur. Yango bokomona na instruction wa Léopold Zeko pesa ba premier missionnaire catholique ba yaka alobi bo isoler basi ya baindo. Bo kanga bango na ba mission plus de 9 mois. Bo chosifier bango, bo komisa bango, bo objet sexuel. Ba détruire la femme. Le loata au salo kese ya manzanza. O lukili nzanza soko ya miliki nido, oze ko beta ndendende o kozomona mwasi danseuse. Webi si bina pe na box, alongoli pa oze ko bina, petit momi, venez ici, aze ko bina na mokadina ye. Ye moko la femme ne se respecte plus. Po ba détruire ça qui est. Moi si wana comme exploité quelque part pour alingi yango ndenge nini mwasi ake koluka mosala quelque part bayebisi awa mosala tokopesa yo à condition position soso aweleki ondimi yango omoni ntango tozalaka baindo ko vivre parfaite communion na monzambe mwasi ayebaki eloko ya motuya na bomoi na ye kibo mwasi na ye
bato bakondana ka société ya bakoko bankoko na bino babalaka na kibolenge ngeta bayebaka ezena âge à chaleur pa ya mwasi esengi akenda ko développer yango directement na ndako ya mobali mwasi azali kokenda kokoma moto mature mwasi akomaka mature na 12 ans ntango azali komona baperiode akoli baperiode ekolamusaka badésir akomi akutani mbala moko na moto akoencadre lelo mwasi wana nalingi natisala parenthèse moko mondele ntango ayaki akutaki biso na programme mosusu aformate biso ainstalle programme na ye programme nini mondele installaki alongoli bayindo naturel akomisi bango artificiel soko kei na mboka ya poto atokuti bango bazali kotonga baimmeuble lokolo zali artificiel yo kokopie ndenge bakei kosokola na piscine na bana na bango yango yokumbi pana yo en oubliant que tozali na baculture ya kokesa culture na biso bolumbu ya mwasi emonanaka te bolumbu ya mama emonanaka na mwana te c'est ça notre culture mais bato bakumbi yango mama na mwana basokoli na piscine mpo bamonaki yango epai ya basoi-disant civilisé mwasi alingi akoma artificiel manzaka na ye naturel ezali lisusu important te suki na ye krepi oyo nzambe akelaki ye nango ezali lisusu important te il faut atia kabelo soko bazwaki na moto akufa point d'interrogation bokoma mpe kolinga kabelo yango ezala na bamaki ya basili mpo elakisaka ezali original mwasi wana azali kopréféré sous-vêtement ya tombola alatanaka na bato te s'il vous plaît awa akoki alatana te na leki na ye na ndako akoki alatana te na voisine na ye me mokadi ya tombola te gata na se akotia na clean na mai ya moto po eza original balongoli yo naturel okomi artificiel elili nzoka nde elili ezwaka mpe valeur na geste na moto to na eloko ezali kosala vrai geste nango elili na yo ekozwa valeur na geste yo osali ntango tomiti bilili ya mondele tokozwa valeur na geste mondele asali lelo babandi genika biloko sezekoya mais ntango femme africaine abeli cancer de col d'utérus provenance te mwasi soko aza exploité ye moko aso laisse faire yango tolobi mwasi nini wana baexploité facilement mwasi ya christianisme mwasi aza auxiliaire ya loposo pembe pour na femme africaine na basi oyo lelo basongeli na bofumuki mbango d'abord accoutrement na bango kaka eze ya kokesa mwasi amibombi ntina se aza na ntango te yango monaka lelo mobali soko olati minishi babengi yo lokwa mbwa lokwa mwana boudin mais soko olati maputa na yo olati robe na yo mibombi nzoto nakoliki ya moto po abenga yo antoka koloba madame s'il vous plaît botosi kaka ebandi na façon s'habiller te mwasi wana azonga na conscience amitala mais ye nde azalaka chosifie pa ya mobali ezalaka lokumu mobali oyo amona mitakala ebele ça se dit facilement so bafandi oleki bolanda petit oyo te faux petit na bamba ye oyo faux petit namona ye wana mobali azali kovimbana tata moliere alobaka ngo te tata ya mobali soko mwana na ye azali konyokola bana kokotisa bango na kuzu kuna tata azali kovimbana ce petit azali na batalon na ngai mais mokolo yo bakozwa bana na yo ya bagoligoso bazali kofiakola bango lokola biloko bizangi ntina nde mokolo yo kofanda osorapele nga nasalaka mabe mwasi dignité ya mwasi oyo bolumbu na ye monani te na mibali tozali différent mobali asali lokumu amoni mitakala ebele me basi bazwaka ntango ya kotelema liboso ya mibali abi na bino nyonso botandami wana namoni moto akokitanga po ezali lokumu mpo na ye mais pas na biso lelo ezali contradictoire mwasi azali kovante wana kuta lemba na bima na ye asala kaka soko 2 minutes apamba alembi ekomi mpe lokumu anti-valeur des huiles, vitamines, engrais chimiques, valeur ezongisi. Mboka ya inconscient, mboko bato bazali ko vivre bo satana. Mabe ezali ko zo engrais chimique, ezali ko zo vitesse, bolamu et akate. Soko balakeli moto mabe du fils
soko mbasu dwi soko balakeli moto kufa un accident akufi pe un accident mais soko bapamboli moto comment malamu année 2019 année de prospérité bato yoso babimi 2019 na misère na malheur bolamu koyaka te be mabende zekolanda bato na bino basi pona ko conclure na motuna na bino bino moko bozonga na conscience bozonga na mokili ya boyindo. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ok, merci Ndeko Ndumbele. Tozo koko bakaka balandi na biso ya Marakuja TV pe ya Africa Telema TV na Biscuit TV pe na Moindo TV Bongania Media na Congo Bopeto TV tozo ko bakaka. Abonnez-vous massivement, pas plus pas moins, juste abonnez-vous vraiment. Vous allez décider pe na makam tozo ko bakaka Ndeko Ndumbele mutuna na biso musu ezali pona nini fumukusu alingite kosangana nane mwana nsemi pourquoi matondo mingi mutuna wana nakokai koloba pe na yanola yango te kokai koloba na yanola yango te po personnellement ngai po babaka mwana soka koli akomaka pe mosungi ya baboti soko nga nakeye pa ya mfumukusu ke munzana panda na ngola lesongi ya nzila asupose kotuna nga bi mwana na ngai ndombele botale bato balingi nga nane mwa dansemi tokutana tosangana ngai eta mwana na bango na koya na bi papa wana ngai mwana na yesika epai ya lesongi ya nzila nalobi tata naze na 4 raisons oyo na kosepela te bino bosangana nane mwa dansemi 4 raisons. 4 raisons, on peut tata retourner en André Botuninga wana, très bien, merci. Mon fils est pour Nini, Olingite na sangana nane mwanda semi. Ya liboso kaka respect. Ne mwanda semi n'est pas très bien éduqué. Oh, Azona respecté. Yami balé cohérence, il n'est pas cohérent. Nako nimbo là. Yamisato, sincérité, il n'est pas sincère. Et Yamine, il n'est pas inspiré. Pour nini na lobeli respect. Nesongianzi na fumukusu kia mzana panda na ngola, aleka na média, a une opportunité ya média koleka, ba chef spirituel et yonso. Ya Felika. Na lobi ya République démocratique ya Congo te ya Afrika nanu se serva na micro te pour à régler ba différence yé na bandeko na yé na pesio dofi ke ndako luka émission moko fumukusu fanda na chaîne moko songolo pour s'attaquer finga bandeko na yé na umeli na service ya presse ya fumukusu na mona oyo na mona na yebi makambo ebele masolo ebele entre de chef spirituel oyo ata nesongenzi la loba mon côté oyo apermetaka pete biso bana na ye na média toloba azona respect mais tala ne mwanda sema koma mikanda boni afinga fumukusu afinga ba chef mosusu yango na lobaki il n'est pas poli c'est trop mal éduqué cohérence mais message n'est pas cohérence et c'est une stabilité même pas l'objet c'est qui y est mon roi l'objet est qui est mon roi moi sans capé royaume l'objet est qui yende quoi tout l'endo akoyana mokili po fandi sabokonza tata kelili kolona se ala don de surprise les lois comme ko welela et bonga ya kozala président de la république okokoza la pilote osanga avion okokoza la roi osanga royaume okokoza la présidence en un pays okokoza la même pas chef coutumier en un pays nalobaki il n'est pas même inspiré pour na kosuki ça banda kolanda ba vidéo ya fumukusu banda 96 na RTNC telelo alobaka maloba moko sans Fumukimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Baïndo tozonga na bo Fumukimbangu. Potomona
nzila tata kele likolo na se siku miasemo no anza loi de la création ndema yesengi bayindo batanga landa ba video yonso landa parcours ya nation d'India mais lobi to mona kine mwana semi lobi baluba bazema kila salite mokongo akokia mema nkutu ya mongala te mokongo akokia mema nkutu ya moluba te mais un peu plus tard to monya balisi mwana na epa ya moluba la loi bengi président Félix Tshisekedi neveu na ye mais lobi olobaki mokongo akokia mema nkutu te soko ebaki bazeba neveu na yo orejetaki bango donc bref weneze mayenga na kokenda pa ya tata na nga fumukusu ke mzala panda na ngola na ibise tata soko na résumé yonso wana ezena ntina te bozala na nemo na nsembo à moins que mokolo moko akenda kokombolo balokuta oyo aloba na kombo ya balider yonso na kombo ya balider yonso ne mwana nsembo aloba na mokili fumukusu aute epai na ye lelo na regretaka école eze soko na 20e promotion basé pe na ba 6e belé 6e commercial 6e soko nini bango batanga ka spiritualité mais babimisa finaliste moko Fumukusu abandi mosala ya vuva na 1995 libanda mais na 81 déjà bandaka mosala oyo depuis 81 telelo ne mona se babimisa liso leader ni te po nini kotini ko utiliser lokuta pour ozwa bato sima na yo donc ce sont wana ba raison oyo ngai personnellement étant moi na spirituel ya Fumukusu akoli na koloba na tata na ngai soko kotuna ngai kokutana na nani mona semite tikela eso ye mota sala mokili na ye akenda mokili na ye soko ye mota zena royaume na ye akenda na royaume na ye soko ye kwa tulendo azala kwa tulendo na ndenge na ye biso sima ene songia nzila oya zekola kisaba indo nzila ya Fumukimba matondo matondo mingi ndeko Ndombele tuzokima kana sima na ngonga ndeko Ndombele bato bazokufa trop na période oyo pona nini bato bakufa ka déjà mwaka mais na période son frère kufa trop na période oyo mkufa yango ebakisami makasi molali wala mungilo mto kuna ndeko wana kufa ina siapo tokola ngo kuna apikeka kisi bakena uzo ya déjà les bébés awa nini penza omoni na biso bato ya mboka na biso bato tokobokola ko basoso ezaka pe na période moko basoso bakufaka mokomona mobokoli basoso abeli liboma akenda luka bambuma ya diamba kotokisa po mai wana esungaka pe basoso aluka pilipili ya miki akotuta amelisa basoso na ye po akata epidemie wana mais la grande surprise baindo bazali kokufa moto akosala statistique azete moyindo azali kokufa na ebale moyindo akufi na nzela ya motuka moyindo akufi na avion akufi na mai partout statistique ezete po nini christianisme baramena bato na automatisme crois seulement au komi motombo kosala eloko te belela nzambe mais tokamwaka soko bakoki nzala baluki moteke donc kaka nzala nde esilaka na eloko physique te na bonzambe ya bakoko na biso bayebaka nzambe aza énergie moto aza mosali transformateur oze na poso olata chaîne wana eza na kingo na yo nzambe te akokelela masalaki Matthieu oyo yo kotransforme yango po ekoma eloko oyo oze na yango kosala oze na posa ya kosala eloko nzambe asalelaka yo argile yo nde transforme bato lelo bazali kokufa toliaka nini tomelaka nini te na bango bamédecin seulement basalaka ya koramene moto ya pasi na bomo ya malamu ekoma contraire basali mombongo na nkufa ya bato yango boze komona bamagablo bamanzanza moko ebimi lelo badispensaire moto wana soko komi ka ezala ya ye te akoyamba yo bongo soko atikaki mbongo amoteke te na ndako ayambi yo nanu 7000 affiche pesa nini ya perfusion ntango mosusu ezeka ya perfusion te
ye fois zona no ata 20 000 abengi petit moko ya coin comme na ndako kuna pesa marakuja ati ya moma deso na moto soko comme trop tard à transférer les autres c'est comme on a kenda dans l'hôpital général ya mama ye mo c'est regrettable médecin c'est ko le kabato na couloir alobi oyo soko luki mbongo ta kokufa oyo ngolo ko eloko même moto yango moko na no mama ye mwango soko kendeki na malaria 1 plus yeba ke 2 plus 0 sila yo kuna solo moko ko bimaka kuna bato mosuba kufa na janvier ba inaba kufa na décembre solo ya mama ye mondelo ngoli bango soko 11 mois wana eze ba paramètre yango to bi fallait statistique salé année oyo ba nouveau né ba kufi mingi basi mingi ba boti ba morne faut ba incriminer ba faction basi ya semi ba joaki ba nouveau né ba kufi mingi faut ba incriminer ba faction ba nouveau né ba joaki bilenge ba kufi mingi po nini bilenge ba kufa mingi ba ke ko tala sodo do bilenge ba se comme ba tali biloko yo soto ko lia ko est importé ba ko incriminer to lia kanini to lia ka biloko ba conserva na base à formol oyo lelo ba maladie incurable belé et comme les biso ba yi pour nini bato basé ko kola makasité statistique so que salemi bato na bato environnement c'est mala monter mai nini régime des eaux c'est comme Melissa biso ça la preuve toka mai ya régime des eaux si y en avait fandisa yango plus ou moins 30 minutes au mona couche ya zéro ekotika la nation dirait otoka ki mai na kala mai wana to mena yango mokolo yoso ya bomo ezeko ke ta sala nini na kati na biso tango bato baloni milliard baloni basali bilanga na engrais chimique bato balei soso kizengi soso moko azeko bwaka maki ayebi neta zeko kanisa zeko sala zongo tu maki zeko kita tango bato bale maki wana tango bato balei soso wana esali nini na banzoto ya bato te mboka yonso efifaka na ba statistique département oyo ezeya nani environnement département oyo ministre de santé département oyo ya social bato wana yonso fo bazalaka na ba réunion po ya bolamu ya peuple mais lelo contraire tambola na nzila otala mombongo ya ba cercueil ba pompe funèbre po nini mapa ekomi koteka ma compte goutte po bato balalaka baliaka penza biso malamu te mais cercueil ndeze koteka ma chaque jour bato nesika bakenda baluka pourquoi bato bazé kokufa chaque jour bato bakomi ko sepela basala mombongo eze komema liwa wana vers bango lelo ba morgue privé komi lelo ba cimetière privé pour nini moto asali cercueil ya koteka suwe na ezeni bato bakufa médecin oyo na panta sali soko morgue na ye privé suwe na ye bibembe ya et lelo eze koloba matin na media ba morgue yonso ya capitale eze plein bandeko bakufaki na accident na rond-point ngaba basangi morgue kotia bango est-ce que interpeller ba autorité na biso te pona bango ba asseoir pouvoir na bango pona bango afandi du vidéo atie bolumbu na ye azekola kisa mwana aze même pas na mbula ya bana na ye biso religion africaine etolobi nkufa lelo ekomi à proximité ya bato mai bazé komela bilei bazé kolia mon peuple bazé kolos bakambi ya leta nesika balula bolumbu bayeba bazé bakonzi po bakonza mibali bakomaki na bisika wana po baluka bolamu ya population mais soko population bazé kosila yo kokamba nani te bango balingaka bilenge bakenda na sododo bilenge bakenda na kosila omoni tokoma kofifre na kobanga soko ke une église babangisi yo keba demo moko ase kosilo na nzila soko boye na makambo politique babangisi bino keba mobulu moko kogeya na mboka bato baze kofifre na batrocité bato baze kofifre na kobanga bato bayebi te pourquoi bayaki na moki nzokande batangisaka moto tina ya mabele tina ya bomoi na ye tina nini abotamaki tina nini mokolo moko akufa oyo lelo bato batangi te oyo lelo bato okoki kotambola na mokolo mobimbo moni
liwa ya imboate mokozanga te komona liwa ya moto pe liwa sangwa liwe kamusaka lisu biso te so bakobika kentela akufaki oleli kala mingi te kana kolela wana tango moto moko boya boke kotonga elamba bakufaki nango sali te namonaki singa kale so akufi nango bien te ayebaki te donc sur le place wana mawelongwi ekomi kotonga babombi nzoto yango po boluka na ino bakabelo boluka na ino bamokasin po mokolo bakobimisa matanga rendez-vous ezali na bikala esika bakoma kotumba ngulu bakoma kotumba soso religion africaine ye na enseignement autre koloba na bato bamikomisa basardine nyonso ekolekaka na mboka esengeli interpelaka bango to ya mortalité très élevée bosali na yango nini baprécaution nini bozwi bilenge bazali kokufa koleka bankoko baprécaution nini bozwi te to contrôler oyo tozali komela lelo tala bajus de couleur oyo ekomi nzoka nde mpona kosukisa sofre nakendaki mwa molai na bajus de couleur wana ezali na bacolorant oyo tango biso mibali mingi tozali kozwa na bavesi na biso tozali na biyungulu batami akolekisa mai okei kosuba akangi poudre lobi obeli barin bamaladi ebele lelo toatribue na bondoki ezali bamaladi scientifique lokola bakambi ya politique bazwi ntango te ya kosala barecherche scientifique epo mpe botungisa bango te boramene bango ya kosala barecherche scientifique bango mpe babaleni na bahome soi-disant spirituel bapasteur oyo batondi awa mpona koloba ezali maladi ya bandoki ntango kaka toincrimine bandoki tobomi recherche scientifique mais mondelo ateya o bible te lelo coronavirus baattribue yango te na ndoki moko songolo mais biso sida ntango yaka balobaki etumbu ya nzambe. Ok, maintenant Mini Ndekondombele, abonnez-vous massivement à Africa Telema TV, a vraiment beaucoup de joie. La réponse kaka ndenge bolbaki marakuja kende et puis na kiti donc tozana Ndekondombele na plateau na ngai vraiment awande tozo lobela ba question na bino bo pesaki abonnez-vous massivement na Africa Telema TV et puis na Marakuja TV na Bonganya Media na Biscuit TV na Moindo TV et puis na Congo Bopeto na Likelemba TV et puis na Mbetologie TV awande bokozo ba émission lokola oyo ezo lobela vraiment makambo ya mboka et puis ya ba culture na biso Ndekondombele na zongelo lisusu bakangi DG ya Safricas. J'espère que vous êtes au courant nango olobini ni pour la suite ya likambo ya baso mouton déjà wana ya Safricas azé mondele tozalaka mingi na politique à 2 poids 2 mesures soko zero poso pembe justice ezeko salema na kubanga mengana sepela pour président Kabila longola moi complexe wana refulaka ambassadeur ya Union européenne. Donc elle a dit que président Félix Tshisekedi a kolanda matambe motowana soko ba entendre hier que ba monique pour magui eze déjà akenda kolia vungule akenda kokutana na bande ko maike mukeba kuna akenda kokutana na bande ko yonso baze kuna po une pas soko spécial mposo wana moni ça fait mal au cœur ba mema biso loko nzamba ze mondele nyonso mondele asalaka malamu donc okokanisa ata zongo ya mondele ze chocolat wana c'est un voleur oyo a compliqué mandat ya tala soko président Félix Tshisekedi telelo inane so de monton moko non silité mazena 5 tikali na 4 ans tango linya kotala po te akendeki na baso mouton biso personnellement to mona kezalaki esika te sengelaki abandela po banzila na ino oyo ezalaka la ezali mabe falaki abanda wana akei na baso mouton une année baso de mouton na ino silité bongo na deuxième année akosimba wapi banzila mokoloni akotala sakombi ya madesu mokoloni akotala dollar tozali koyoka pe budget oyo bango balobaki ya 10 milliards yango wana ekoki te bazali kokitisa yango soko na 5 milliards ozali komona documentaire ozali komona masolo ya bazouejoué na ya bamangwao tozali na problème sérieux na mboka oyo
mais mondele wana faut justice simbaye et pas ina bango soko moindo moko ko sala aventure moko ya ndenge wana na yebite ndenge ni na ko sala traité na yebite ndenge ni na ko sala traité alors to réserver soro wana na justice na biso botuni ngai pona ba so de mouton yango soko sili tolobi bravo mais pour ya biso ezalaki esika te ya kobandela to comprendre plus basali yango po ya visibilité omoni mais président to mokambi akosalaka te po ya visibilité ezalaki prioritaire te projet wana ebandaki banda na ntango ya Kabila Kabangi président sortant mais bamonaki yango ezali kokute mwa mingi basala na ino banzila bazali na nzela moko bakosalaka ya malweka ebima lipene engaki désengorger route de montagne batiki yango po basala so de moto ezwi une année ya bambouteillage presque te ezalaki nango prioritaire te budget nango na ntango ya président Kabila ezalaki estimé à 27 millions mais lelo bango bayi koexécuter yango na 43 millions madeso ekoma mosuni ya peuple congolais bakanisa yango te babosana te bango batunaka Kabila bokei na banzila peuple akolia nzila lelo biso totuni bango eloko te bamitulu matondo mingi ndeko ndombele tozokima nsima na ngonga tokomokende vraiment na suka ya émission na biso ndeko ndombele pesa message moko na bana ya mboka message moko na kopesa na bilenge ya lelo eliki ya lobi mwana kufela baboti abénéficiaka na toli oyo moboti mosusu aze kopesa mwana na ye na nzela ya wete wana eze proverbe ya biso bato ya Kasai biso baindo tokei mikili ya poto biso baindo tokei na Asia biso baindo tokei na Amerika totamboli partout na mokili eloko nini tobénéficie nango lokola leson kaka mondele atambolaka na maillot de bain kaka mondele akendaka pique-nique te bilenge ya lelo batili bango ba whisky motam ndeko nanga marakuja sofre to uti to komi na suka me pesa nga tango moke soko banganda bangi ezalaki facteur ya développement ya jeunesse ndeko ndela zena ba millions de nganda ya bangi po oyo nyonso ezalaka facteur ya développement mondela luka kobenga yango epai na ye soko zododo ezalaki facteur ya développement ya jeunesse mondela alingaki asala autant de zododo epai na ye mais bosololaka na bato ya mikili ya poto tuna bango soko établissement moko etekeli mineur masanga ya elambwisaka bareture ye permis d'exploitation pe espace Schengen yonso akotikalaka lisusu kozwa permis d'exploitation mais botala epai na biso bato bakumbi ba whisky na bamboka na bango masanga ya milango eza ete baarabe kenda na Arabie Saoudite kenda na Dubaï kenda partout baindien kenda epai na bango botala ndenge nini baze koencadre jeunesse na bango mpo bayebi bokasi ya lobi ezali na bilenge na bango epai na biso okokozanga mbongo ya lipa mpo lipa ebandi na 200 francs mokozanga te mbongo ya libanga ya zolodo mpo libanga ya zolodo ebandi na 100 francs donc moto azangi eloko ya kolia amibwaki na kwiti eloko mobimba ezali kodeforme bato ezali kobuka bato nkota moto akomi koloba lokwa azali na retard ya manouvelle lokwa pile ebandi kosila na batterie ke bo mais tala moto soko alangwe te moto soko alangwe bangi lokwa ezali makambo kwiti ya moto yo petit keba yo mona te nga prêtre ne na aliao mais soko ameli masanga yo na obeta bato bakei na mokili oyo ememi bango na moto ya makanisi bato wana basombaka mituka batongi bandako aleki fali na miziki na sa kwita lika ya bangi o pa meli masanga akomi zoba tata moko barespectaka na ndako okomona bato basimbi ekoto oyo makolo ezeko kokoka lisusu kotambola te bamusicien babeti nini o babeteli bilenge soko azali mobali na yo pakola ye mfwengi na elondo ezali kobeta ofandi netando ezali kobeta soko azali mobali na yo pakola ye mfwengi te to revoir
système éducatif. Totangisa bato na nkota oyo bato bazali ko maîtriser et vous en a moins de bêtises. Bêtises le bamaka facilement en français. Alati ba fesse. Tia mona lingala. O mona danger na. Ah, asimbi sexe ya maman olobi yango na français. Sexe ya maman na ye sexe ya tata na ye tia yango na lingala. O mona ndenge nini ko scandaliser. Na émission oyo e ko soit problème. Te soko bako ramener bato na bankota toko yeba nini na nini toko kitoloba nini na nini toko kiko yemba mokili vivre to vivre na mokili ya ba sardine mokili ya ba sardine kuluna kataki bato ba kuluna eleki sododo eleki lelo na ba milliers oyo ezalaki ba milliers moko respectueux lelo basi ya bantumba bakomi kotelema na bakumwa soki komi kaka 19h kataforme alati elamba na se atie eloko te ndenge otomboli omoni molili ezalaka na se awa na mboka oyo tozali na badirigant to tozali na badirigant te tata nini akomona na ndako na ye ekoti kinsekwa ndako na ye ekoti soko ngungi ndako na ye ekoti magorodo bana na ye bazali kolala te fois telema kinsekwa aluka mazuti ngungi aluka soko eloko nini akoluka mpona bolamu ya bana na ye autorité politique c'est vrai bilongi oyo bino bokolingaka yango te bemission ya conscience bino bolingaka yango te bino bolingaka ya mfwengi yeyo bazali kobwaka autorité na musique oyo bazali kolakisa mikongo ya basi a se gêner te tobengisaka bango na baconférence ya makambo ya ntina bakoya te me na poko moni na conférence soko na concert moko azali kotia mokongo soko ya ligorodo soko nini mokongo ya nkoba na bilenge tolobaki ne bandeli awa bokendaka mikili ya poto bokopie ndenge jeunesse na bango ezali kovivre c'est vrai baclochard baali mais ntango mosusu 1/10 ntango mosusu 2%. epai na biso la majorité anti-valeur bato oyo bazangi ntina nde bazali kodomine bato oyo bazali kosala misala ya nsoni nde bazali kozwa monopole ya parole koleka bato bazali na expression koleka bato oyo bazali na maloba ya ntina lelo biso tozali coincé bapesi privilège na bato oyo bakolobela mitakala ya bato oyo bakolobela comment se fait-il na chaîne ntango mosusu chaîne nationale bolekisi mama moko azali kolakisa nzeto ekokomisaka batata lokwa ngondo bandeko balandi tozwa mayele jeunesse na biso eza jeunesse inconsciente jeunesse ya sardine kingo na kingo moto ezali na ntango ya kokanisa te nzoka nde soko moto ya jeunesse ezwi ntango ya kokanisa te lobi mboka oyo ezali na nkufa balkanisation mondele alukaka ekokokisama lobi tokozala nayebi te biloko bizangi ntina mpo lelo deja tozangi ntina. Merci beaucoup na balandi na biso ya Africa Télémative vraiment tokomi na suka émission na biso kasi oyo ezali kotambola mikolo oyo na monde oyo ezali kolobama partout kuna na Europe awa na RDC mboka na biso epai web musicien na biso Fally Ipupa akendaki mpona kobeta Bercy ekaboli bato mosusu bakomi ebetama mosusu ekozala te donc ecrée mo bapolémique moko boye est-ce que musique ya biso bakongolais eza na ntina ya kozonga kobeta lisusu na Europe to eza su na ntina te? Mama na ngai marakuja congolais et sardine na bango bacombattant se demander quelque chose et son contraire ntango bapekisaka musique nani atindaka bango lelo baluki ezonga mponi naze koyoka bato koloba culture na biso ekufi est-ce que culture ya bayindo ezebe musique na musique yango touti koloba ngo tout à l'heure bayembi nini ndenge okolalela nga na butu ya lelo soko suki ya matoi suki ya nini ekotelemela ngai yango wana nde yango musique oyo bayindo bazali na yango mposa donc diaspora oyo bazali na Europe mposa na bango na koyeba culture ezali kaka mindulu te biso tokolikia na bango bato bati concert ndeko Fally
fallait qu'il va se mettre d'accord. Ba reprocher qui bango nini bato basé ko kufa soi-disant na mboka bango basé ko distraire bango basé ko kenda kuna ko sala ka folie na bana na bango e ko boma mabala na bango basi metaki d'accord musique wana e ko zonga lisusu point distraire bango e ko yeli supo panza ba foyer na bango to musique ango changer. C'est ça. Soko to supprimer ke loko moko to suspendre ke loko moko to lingi to zongisa yango photo luka terrain d'attente. Ah, oye ko sala lisusu te, oye ko sala lisusu te. Ngai personnellement na dégoûtant musique na biso. Musique ya baindo pour ne pas dire musique congolaise kaka. Musique ya Afrique mon. Na mona ka ba pitch square ba ko yembaka. Ba sala ka succès. Maintenant on a yoka te baleli pona oyo boko haram masala ka peuple Nigeria. Non te. Ba musicien na biso bazeba ba homme de masse et outi kosika na Beni massacre ya Beni musicien ni na robeli ya te toze ba politique biso mosala na biso mindule mais ba beti za bino mindule to ko ponaka misala ya mindule pona ko désorienter to ko orienter bato nanya leli na bato ya Beni Beni baleli bakufaka te lelo base kukufa te mena Saint-Valentin talabango ndenge babeti mindule te peuple moko se kukufa peuple moko se misérable to bossa na te esclave bapesaka ye musique na kwiti alors soko musique na étant biso toze considérer lokola ba esclave musique ezena inote na première position par donc soko bakobongola musique babeta musique ya révolution omoni mondele tia zeko tika bango ayebi ke bango ne basé ko continuer œuvre na ye ya kolalisa Afrique pour nini ba empoisonner ka bo bala ye abeta ka pe musique mais mindule na ye zalaki ya ko éveiller conscience ya bato pour nini ba assassinat ki la ekidu pour musique na ye ezalaki ya ko éveiller conscience ya bato et pour nini basé ko soutenir musique ya ba musicien batikali pour musique wana ezé ko pousser bato na bondumba musique ngo ba bine na kango be na loketo talaka ka musique yango babine la kango be na loketo soko basilisi na mindule wana bakenda ko sukela wapi na botel na bikala ya Beni pona ngai eze primordial te baluka terrain d'attente musique wana eze ko luka bolamu ya peuple congolais te yango ndete culture ya baindo culture na biso eze ko bina kaka te culture na biso eze ko yemba kaka te to zena ba valeur ebele oyo bango sengelaki ba promouvoir lokola baze kokoka kokota te na compature te na malheur ya peuple bazo kokoka te kokota na va ya révolution ya peuple pona nga babeta te ko changer loko te na mitu ya bato matondo mingi ndeko ndombele babeta te ko changer te na mitu ya bato wana eyano ya ndeko na biso ndombele. Merci vraiment tout le monde qui est vers la fin ndeko ndombele bambote ceux qui ezali ya kopesa bato kopesa et puis ceux que vous savez la numéro de téléphone kopesi papier numéro de téléphone à la biso plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mbote na bino bandeko yonso bolanda ki biso na bino ba ebosiliki soko bosiliki na émission ye biso ndeko ndombele to sali boye ba ke bozena 2% ya conscience na ba cerveau na bino po soko boze ata na 10% kaka ya conscience bino yonso bokoloba ndeko ndombele oyo bongi to appuyer bango po maye baze koloba maye oyo mfumukuso atangisi bango eze koluka bolamu ya ituruku ya bato mais oyo yonso kosilika oyo yonso kobenga ndeko ndombele po afinga sardi matondo mingi ndeko ndombele ba nyonso bolingi bolanda émission na biso oyo bokozwa yango na chaîne Esha TV, Marakuja TV, Africa Telema TV, Biscuit TV, Moindo TV, na Bonganya Media, Congo Bopeto TV, na Likelemba TV et puis na Méthodologie TV. Nde bokozwa émission na biso oyo. Abonnez-vous massivement. Tokomi na suka ya émission na biso. Merci na yo Piro Malanda mokonja ba terroriste na kati ya Bruxelles et puis na Liliane Mama na Mateo na kati ya Weisenberg. Pourquoi pas à Mama Imboudi moi si ya Kimia, pourquoi pas na Willy Tanganyika mon papa Zalayo. Merci na yo Oasimbaki technique pe Nef Limienga la mon papa na princesse Ngonda Zalayo
et pourquoi pas Adiko die chauffeur ba grand car na kati à Paris. Merci les sous na Vanette Bindanda land na kati à Belgique, matou de Vendôme bozali belé, merci neto kutani mbalasima bye. Matondo mingi le kombele. Matondo maman ngai marakuza matondo.